On a mal faire goal à l'Obaï. Ouais, non, non, Ni nous comprendre qui par rapport à penser à faire goal. Donc, on comprenait que ça dit que après Sénégal, tu concert, je suis un goal là, j'ai des nuances. Il y a pas si quand des à la carte, ya. Hein? Mamde ça m'a boyé, était à eux. Vous comprenez? Était à eux. Ça dit à comprendre ma mot boyé par rapport à y monde à Ebiwana ngana ça. N'a pas si quand conseil. Alors, ils ont dépend de ce qu'on a yé, à Kende, pas chez un goal là. Ou bien bon pourquoi? Yo obaki soki Héritier Watanabe a été on met la bouchon mais ce qu'on a signalé que Héritier Watanabe a aussi a été Héritier Watanabe net na part na ngana rolo babo pour na yebi force type wana na yebi force avia na le fort na pese mbote sikali na yebi force na ye donc ça dit pour nga ni na comprendre makambo va boyo déranger de bembe ya mutu na ye boyo déranger de ya mutu na ye na ndenga bien so même so tourner o yebi ça donc boyo ga na sens que boy na ko créer des problèmes na matanga na amne bimake Héritier mtako créer des ordres pour na matanga na pour so ya kana koya te déjà ya wata ils en ont en dehors ya liste on pour liste on ça n'a rien à voir en Héritier type on a la musique ngana yebisa yo on prend à mon liste na zele oté ka bossé na Watanabe ba benga yo ke ya bossé na biso opona ke pana yo mo yebi no da réponse mo tu na no kaka te na tuni na yebi no yeba neni nga ko ta cerveau na bon yo monde za na d'après yo te nga tuni yo répondre non nga oh mino lo ba mona ki pa wata to ka bossé wata oponi wata oh papa Héritier ana na mbongo. Bonjour et bonsoir, ça dépend seulement de l'ère à laquelle vous nous suivez de partout à travers le monde. Vraiment, tu es là, bino fort, yango. Tu auras tout le temps pour informer bino dans le barakaka. C'est bien moi, BBM, bravo, les premiers artistes à la presse congolaise sur Congo-Amérique, Congo-Amérique Makambo, Congo-Amérique de lui-même, Patrick Kembo, il n'y a pas de 5. Ndera tu me sens pour informer nous, tu as kaka, pour nous repérer ça, nous, information, là, je pars directement à saluer, vraiment, il directement. Na ibandeli pona ebi ke bonde mbasala raer mo swag boye bonde mbasala mo marambo ezala ndenge senga kaka là directement je vois mon vieux Willy Lokanga Easy Cargo na banda mingi na ye pona yende muta solo la vraiment na BBM bravo na ndenge senga vraiment là je vois aussi Juvenal Mbula depuis States wana rara donc ma solo quoi mon ami cher Henri Mundele mon ami cher depuis la France donc depuis la France mon ami cher Henri Mundele ma salutation vraiment à toi. Mes salutations à ma grande sœur propre Adèle Mbungu. Mes sincères salutations à toi Naomi Levande. Moi c'est Jimmy Levande. Nakati ya Poitiers wana, esika tozali na mupanzi boye. Eza maison moi moulai donc il parler moi même moulai. Ça dit Pierre Mbemba hier moi Robin Dango, je signale Pierre Mbemba mon caméraman le plus incontesté. Azana sima la caméra. Donc hier moi Robin Dango parler moi moulai mupanzi ba benga référence des chauffeurs de poids lourds. Donc ça dit bah je vais faire un poids lourd nion sur Kinshasa so bongi bon na référence na bango donc muto asala marambo ko le chauffeur nion sur poids lourd azala rara quelque part wa donc bon mon randa ko mo mulaeza mupanza na molonga ni na e mama nada donc a solo la bien vraiment lelo toyeka une fois encore de plus de to soleil la fois passée et na masolo kaka eza passion eza na biso toti okunda encore ADT à Kimpui donc longwaka na Notre-Dame na cadre ya rozonga to sepel peka bani to kanga artiste yamso soleil la fois passée j'espère que o balanda numéro en émission baebi to soleil na artiste Rolls Niance maestro sensei to soleil mo marambo belé si ka marambo esenga fo leka na day oh yepi à part na yachaki pe tembe na ndenge kaka bango artiste o balinga soutenir Watanabe cause nostra la pulga motona tembe bato ya mo bani ba jeter ki ba fleur ba la pe ka moi teti le roi moi tembe pe achaki pe moi tembe mo boy Rolls Niance yo mo na sepeli juste après enterrement to zongela to beta mo masolo ngo susu na ndenge ka ya émission oyo eleki ndenge masolo tosolaki to me ko sola ngo lisusu na ndenge mo mulai susu to me ko panzaka na ndenge vraiment ezala yango bomoni kaka donc ngala bien ba noir boye na kati ka rolela ADT ya Kimpui mo tour ndenge ale kuna donc yepe su na mpanzi na ye j'espère bo moi ra design bani ndenge kaka vraiment matangelela marana kini voilà je fais déjà entrer mon artiste
mon invité spécial, Rolls Niance Maestro, Rolls Niance Sensei. Ouais, bonjour. Hein. Bonjour, Yaya. Ndeni Kitoko makasi. Amoni ora bani yobo le la ranet ngala mona kyote akuna. Vraiment caméra na ngesu yote. Te to camoufler na biso na ndenga skit ya, yobi kaka trop de bamangamba tu misusu ba diang bankade ba ndaba bato partout. Non to bako mon sa face bo keba aussi miso pe touche na ndenga maele. Non to bombe face mais to zaki. Tout eleki na moni dans yo lo blago tezate. Vraiment Rolls Niance donc de rayo mo lobi a pepele donc to utika wana banini donc to leli dia le VAD ADT à Kimpui j'espère que baninga oyo ba ke jusque place oyo ba enterrer vraiment ba onde ba mona la suite des programmes et puis nga sepele mingi na zonga pe na mwandambu na ya profiter au solo na maman en solo na cadre rande to bete la fois passée mais pour commencer j'aimerais d'abord au sala moi analyse moi constant par rapport à matanga ningo monele leki mangambo leki vraiment l'équipe na pepele kitoko pe na calme na sepeli pe en tout cas batutu ba présence na bango sali bien donc sécurité pe zala kitoko donc nyo se l'équipe bien pour na quatre église tout na salle nyo se l'équipe bien ouais mais na part na yo ndenge moni ki na salle na église en tout cas moi ba gère de fleurs ndenge ya la raka mais tu remarqué que l'église ba pesa mo nyo opportunité de roleka ayo déposer fleurs na na habité na part na peut-être monsieur be oleno na ayo mais tellement opportunité zo magité yango leka été place wana okelo ba manini yo ebika maman ne zakati ba pesa yo opportunité na batu musuba leka ba sadi ke misupe mona ke moyen zate nde ba tikala ka bona ba genre de fleurs na bon donc nga pe na ngina na faire na part na nga ya batu na nga ba proposer ki to pesa mais tellement to monere mo ndetika mo ndeti nde yango singa eke eke nona mangumsusu donc bilo mo bon mais il est bien na mona ki Fabrice Pagi na fleur ma pesa kité et ça l'est peu faux quand même hein talaka il pas na maramboti mais à pesité et ça il faut soit qui est fort il faut soit ko faut soit yo wana moi gaz pe na mboka bo entape na bo yepe sa fleur pe bo mwanzuzi ba bimbo esili to les lames des gars bilo mo bon ça l'est faux ouais vraiment to solara vraiment solange je signale que émission soit lelo ezaka moi suite ya partie au bolanda qui la fois passée au tolobele ka mambo ya matanga ADT la fois passée au soleil mingi makamnde ni nekoleka j'espère que biso tous informés liste moko e bimaki wana ba interdira qui moi quelques artistes au baleka na wenge musique à maison mère koya matanga et puis ba interdira qui aussi quelques-uns de nos confrères nos concerts chroniqueurs tout comme chroniqueuses et puis na moi ba artistes et musiciens il y a un groupe mususu pe wanini oh il y a clan wenge kara en tout cas interdisait moi ba te belé ba matanga to bete masolongo la fois passée na émission na yambe car artiste na ngai invité na nga le Rolls Niance to bete moi masolongo vraiment na moi moulai j'espère que bana poto bando zela pena na zo sur Rolls Niance na après obsèque et senga na zo sur Rolls Niance après obsèque to so la masolongo Rolls Niance balobi et tu atana be ba bengani ye ba bengani héritier atana ndo bengana ki ma na liste ba bi héritier ko ya matanga na biso te héritier atana be andioki avant de fongola no momke héritier na moni awome oyoka moto na tembe mayoki cette fois awome oyoka neti na nini na ebite ke ba bengani vraiment matanga ba bi ko ya te ayepete ozayi témoin ta ba bengani ye ke héritier te ayepete to ndeni OK si la fois passée entendu ya liste les fidèles de Ranson Baroma qui vraiment que héritier Watanabe hein Jibem Pian héritier Watanabe ba faire rigola moi ba te belé ba tangaki ba vraiment te mais ba ngoni so boy mako beta moi c'était ba ngoni so mais na bi ke yo o ba ki soki héritier Watanabe a été o me la bouchon mais ce qu'on a signalé que héritier Watanabe a aussi a été héritier Watanabe net na part na ngana ko lo babo pona yebi force type wana na yebi force via na na les fort na pese mbote sikali na yebi force na e donc ça dit pour nga ni na comprendre makambo va boyo déranger de bembe ya mutu na e boyo déranger de ya mutu na e na ndenga bien comprendre nga souvent mingi nga nde bato o baza ba réaliste pour Watanabe amakambo mutu ko boya ngote muni wenge ende héritier Watanabe donc aboyika nde a déranger de ya mutu na pour même yemo pe amona même mutakufi amna yeza kimia tata héritier pena ina matanga na ngai e créer makamba boy yanga kimina po so ya kiona ngoza scandale
po batazala moni bato wana o bato wana batinda kana ke so moni boya boy babi ke so bakutana wata bazala mukolo en tout cas moi 3 jours 4 jours bazala satisfait on comprend bakosala bango kote eloko te oyo bino botinda banga na basala te ekomi oriske bino boluka basubozo basoda soki ekomi siko bametre contre basoda na bashege dega ekopesa mama na scandale donc mpo na nga aboyaki na so même so tourne oyebisa donc aboyaki na sens ke aboyi na ye kocréer des problèmes na matanga wana ebimaki héritier mutaki kocréer des ordres mpo na matanga wana mpo so ayaki na papa mais yo ndongo olobela ye neti kaka yo oyebi ke alobaki bongo ke te na bona nga okende parce que ocréer scandale quoi que ça soit yo oki okokota directement na pensée na nde nini oloba makambo ke akalkulaki bongo nayebi force na ye et puis nayebi ninga solaka na mona mpo mona artiste ke azala mpe na susi ya baninga ne baartiste akipaka te ke yo ye aza likolo yo oza na se non omombelaka esali bokute na ye ye aza likolo mais amitié mpena boa mpena égal comprendre donc asolaka bien bato oyo na biso bato batinda wana oyo batindi bametre mo boye mpo batake bakingani siko wata azalaka na bango comprendre azalaka na bango mpena babetaka mboka bo na bametre ya wenge musika maison mère azalaka bazalaka na ye yo so prouvango papa bametre ninja bametre nyonso tomona wana bazalaka na wata bametre mosusu omona na ngai kotanga kombo te nabaki natanga makombo bato trop efutanga te mpo parce que publicité akamaka mambongo souvent natanga komba mutu nga linga ndeti nga nasepela na bato na ngani natanga bakomona ba so tuni ngake olingaki ngandi natanga komona biloma bongo on prend da boy na eka ne scandale na de ya mutu na yese tout do bato wana o wana batinda wana bayebi ke soki bazana wata vina bango zalaka dans 5 jours bazalaka bien bapemaka bien siko mutu asala ke soki okute na ye osepeli ali batindo ke take eza pasi moto komone benaka bo utalika wata oye disusu biso siko musala abomaneka moto otika siko tango bango bamona sikoyo pourtant totiaki briefing nani moto anga atosi te bato yango batosi te totiaki briefing ke bato yango batosi te esala nini omona sikoyo bakomoluka sikoyo baintercale bato wana ntango baluka baintercale bato wana epesa sikoyo yeye nde eyebeba mpo na ngai nayebi force na ye yango nomona alobaka bongo mpo omoni wenge momana nayebi force ya moko na moko nayebi ke wataka na force blaki te wana so nalobi yango bato batala na pale bayebi ke héritier watanabe aka na force biloma bo rôle c'est nuance to okobaka na yo là je vois en tout cas si ma caméra naomona bagarçon mo aswag pena baaccompagnera ya bango artiste rôle nuance partout azalara et puis balela ya bango BBM bravo les premiers artistes à la presse congolaise wana naomona Gilit les garçons swag balobi boma et swag bango nde makambo te donc sadi bango nde basimbi makambo donc Gilit garçon mo ya beau ya noir ezaka mwa rare omona moto abo na poroglodi bato tu bayebi donc bango mpena makambo donc sadi ke so aza na manema des fois te suka sola koleka bato afrique du sud dégâts malgré pour glodi à la so de memine banzele mo banini akoma elongika liboso rôle nuance to continuer ka vraiment à sujet na biso ya Watanabe Cosa Nostra nga boy na nga etolobe ate ojiba ekite pona nini o faire gola ekite pona nini o ibra kuna ekite pona nini mokonzi ekite pona nini ou qui que ça soit ekite pona nini mais tant na zuyo yara parce que moko loba ke Watanabe so ayete en tout cas o mela bouchon pense o atie made yango ata mapata ape ata fizé pona komara wana wanina kena de parce que tout moni yo opesi watamo ba avantage ebele donc ça dit au lié moi l'ivance ne to lo ba vraiment lingala ozo lié les gars l'ivance que boy pona boy pona boy parce qu'on a tout na réelo mo est-ce que par rapport quand ndenge zalara tant que ope musique na tant que koto ya rapé ba mission belé wa beta pe na la team wata tant que koto ya rapé ba bureau belé ya Watanabe na ebité est-ce que OK pe moi li solo mo boy ke ba beta pe li solo ngo ke te wata rozalate te mo li solo mo beta me tellement ba bengani na liste to ça nini ba mo calcul mo boy na quatrième ya kati oka bete koya te déjà ya wata ils en ont en dehors ya ba liste wana pour liste wana ça n'a rien à voir en héritier type wana la musique ngana yebisa yo on prend à mon liste ane zele oté yo ba monera présence n'était mais délégation ni bazaki papa mbabaki na préféré ya bombama on comprend kolela oya le na bombama peut-être ligi na ya bato msuba yaki wana pa mona ba su patala te basket ataki mo jean biloma bongo on comprend
wana akufaki na mutu na empangi na ye biso tozala wana on prend biso tozala tant to fréquenter wengi tant tozala to muna ba makambo nde bando tambola wana mutu na ye donc ba ko sauter on comprend donc aboy na ka nde on a bi aboy na ka ko mona sa présence na ye pour présence na ye ego créer makambo belé et que ça peut que dé pe ba mimiango ndetika ba scortant pe ba nini ba na simamuna etikolo sable mobo mais yeba que délégation ya watezaki wana délégation héritier watanabe bazaki wana ba otoyebi to mona ya tamorota kasi ba robimisa oboyebi ndeni poso bayebi ke ba mission oboyebi bato wana obotindaki ba osala musala makasi po bomona ke oui basali yango mais pas vraiment héritier ba kosala te donc yango batinda bato bayebi te bayaki na mangwana mais pesaki te mutu mo toyebi na biso te ayo wana mo te pese nango te non bon kasi bato nyonso bayaki matanga wana bango nyonso bayeba na bureau maison mère te bato bayaki na misusu bazana bato maison mère kutu bayebi eta te kasi bata masina bayaki te kasi bata kisensu bayaki te kasi bata matete bayaki te bata lemba tolo bate pona ba commune nyonso tu kasi bayaki te yo yaki aux en presse o presse o yaki mais nandimi peut-être neti giliti to yaki na yaki est-ce que bayeba na maison mère non eza na bongo batu tu bayaki wana wera yebi bango te na maison mère yebi bango te mais tellement eza sanga mawa mama matanga babengana batu te papa wana eza maka mususu esimba te neti na part ya Karine Mokonzi koya na été même peut-être pas tali kembo tara nga tambola dana cause nostra so inde ayeti de abo nga pese ke na koya te po Karine Mokonzi pe amso ko vima na pena sima wata tanga ye batana ba ko sa mo ngete Karine Mokonzi ta bangia zo 12 wa live te kasi ti yango batu misuba yana bazo pa 12 batu bazo nga bazo ba 12 on comprend 12 peut tama 12 raté cousin wenga 12 raté attends l'église et beta maka prévenez biloma wa bongo on comprend donc Karine Mokonzi aboyene ka oya po amana bidaki po soki watana baba genga na ochaka makolo oyo ko ya ungomona pe Mokonzi yango azala na biloma maintenant bato yo bazolo baké félicitations à héritier Watanabe parce que akomi ko yoka atiki tembe po to bi héritier la muta tembe moto na tembe to yepena ya mo ata bolobi na mnongo ndenge nini oh boy ndenge ni bino bokyo za bino tu boke boye ya memami boye mais liste me bimi ba boyeli ya matanga mais ayepete batu bon jetele ba fleur ba en tout cas héritier félicitations alongo li tembe akomi ko yoka parce que tant que batu azo féliciter bongo parce que akomi yoka yo impression na yo que ça vraiment nini na éviter peut-être batu musuba bakanisa contre na par rapport à combo ya moto na temia na éviter peut-être nga selon nga po exacte que nga musu peut-être batu ba comprendre te na le bila mambo héritier ne nga mimi na nga le bila ba artiste o ba réaliste c'est-à-dire ouais o ba binga pena que combattant biluma bongo exacte que moto na temia na exacte patila batu tembe non eza c'est makambo ya salaka donc par rapport à makambo ya salaka ndi yango pesa ko moto na tembe nga pona nga o na comprendre non ke pona batu mo boye baninde kitembe wana makambo ya koya upa wana eza makambo susu wana eza na makambo kake munde za na kake mutu mo alukiro bitumba oyebi na ke so na ina bitumba na yango pasa ningi lote metera wana muta kimia na bona kaka nga pana nga par na nga eza pona bongo eza na ote seki ke wata tala wata sola bien fort ara mutu mo pena o mutu sala on comprend asola bien artiste moko te na mboko akobetelo ke wata sola mabe na limité peut-être on a kutana ete ngalo ba opuna mona opon biso ku na beta na kesa mutu basundola biso na chaîne on comprend basundola biso na chaîne mérité watana ba pesa biso monga transport ozonga aye pas émission na ndena ye masama bota courage on a boss live ndeni ni da perdre le transport bon mission da sundola biso akabela biso transport peut-être mo kuta yeba ne mamote kala makambo le kala mirador suka wana mouvement kabose kuna nem de en faire te makambo kuna ko souffrir na ngo résonance soutien mission bondima te yo mo lo ba la fois passée que mission ata makambo na obie mo na so lo orchestre oboya kaka poto mona na raté batana to sa no émission pape batana zala côté wana so peut vous allez to solo là bon okolo makambo parler te take yo za da wana mais so yo bimi déjà obano sa analyse otali bina ke ntana za na parler mamna no mona na libanda bo normalement foloba
oko expliquer bato en tout cas côté na outil ta l'équipe po bato msu ba na posa ba kende bazama ele ngandi binga bongo mais na mini chopé kabosene ska moi vitesse pe comment par rapport à vitesse ani vitesse même makambo moi comment pe moi tour pe na nord yemoko bo na mini cho so abike Rolls Nias ne alobera la fois passée Rolls Nias ma j'appelle le leader mon boye tika mambo sala o wana ba disque no ngo bunda no o sa carrière no personnel leader moi abike Rolls Nias ya non awa na mouvement na ngaya vraiment to bosser mais ba muto malamu asunga mutu apesa condition te ngoni mutu azoni nga salisa mutu na vent normal akopesa jamais condition les un leader moi yoki yo sepel na o tabite en tout cas artiste on a pour ça asa vraiment la ngai na groupe na ngato travailler ensemble le sens moi bon na éviter wana fsko photo tato parce que na sali na peso mo exemple ka bosser na watana be ba benga yo ke ya bosser na biso opona ke pana yemo yebino da réponse mo tu na no kaka te na tuni na ebite no eba neni nga ko na cerveau na bon yo mondo zana d'après yo te nga tuni yo répondre non nga oh mino lo ba mona ki pa watati to ka bosser wata oponi wata oh papa ikiti ana na mbongo akomba vena nga ka bosser vena nga la femme azana débrouiller tout la vérité mambo ngami souvent vérité ngaso ya on peut le mo kanina nga oh soto jeto bugeli boko pour mite mais na la kabanga ke ba place ba ya nga ya kati parce ngape na kinda ba ya kati déjà pas si to kutana bango ato kaneli nunga peut sugarabu wa yo le ngape na leki bidon bongo vraiment Rolls Nias merci beaucoup pour la réponse pour aller un peu vite n'a vu que tozo arrive to pousse un malem vers la fin de notre émission. Tangato ça moi analyse moi souka par rapport à marambu ya matanga ya pas si o to uti ozana ngo puis ezana parce que non to arriver vraiment à oublier les êtres chers que nous venons de perdre à la personne de ADT Hakim Pouy parce que là non monib maintenant c'est ADT Hakim Pouy mais ça non nous passe mais pour aussi ça moi analyse ngo avant to les gars moi mingi nanga mingi tobeta moi mukeli solo par rapport à constamment batu isu basali balobele yango na bité yo posa ki wana peut-être msu yo posa sala constant peut-être remarquer qu'on peut to ki un peu ko analyser peu moi muke ça moi analyse car sur yango na bité sur la fois passée olanda ki émission mo boye faire gola alobe moi parti mo boye c'est comme si ande refaire moi attention pas à Sankara de Kunta ouais on attaque na mona ki on on maloba faire gola à lobayi ouais na ndaki ni ne comprendre qui par rapport à penser à faire quoi donc on ne comprenait pas ça dit que après c'est un conseil après c'est un conseil que moni boy tant le resami yo pe foza mama ile bilo mo bongo juste ngwana ka lo ba ki o ngad na landaki parce que ba komi ko interpréter on est ka ke yani neti likamo bezo le kana bon wanto na lobi ce n'est pas ngande ya maloba nga mais munoko na nga mais maloba nga te disons parce que biso to ba pandisango to ya ka koloba mamoto yo kaka to ya ka koloba ba information to zo ka peut-être na ba milliers na ba information to ka peut-être na cité biso to même na télévision enfin que tout peuple a peu informé donc c'est un peu ça donc batunde bazolo belango c'est comme si yana eloko mo ebetama ki wana non moi je mo ebetama wana ngo doda mutu moko na wenge et dodi monib et dodi Hakim Pouy ce connaît kaka na jango wana ne saka de Kunta pe ayebi maramo ce connaît kaka yende mutu fa ça l'attention pour la prochaine personne et aux aïe donc c'est à dire net les prochains et aux aïe na ebité na moi ndenge batu ba me ka comprendre maramo ndenge wana yo ki olobani siko so batu ba bi jango siko jam ta ça on a ventionné bon ko ebate nga na ko juger tene banani ensemble net bilo ndenge déjà zada ba bêtise comprendre batu ba kanisa nini Chetani gola Jésus de nuance ya pesika ndeza la kaka te ya mamde yo sala maboye ete yo comprendre ete yo ça dit à comprendre ma boye par rapport ya yimonda yebi wana ngana zate nda pesika conseil alors ils ont dépendre ce qu'on a yé akende pas chetani gola obina nga bongo pourquoi vous comprenez obina nga bongo pour ndim ce qu'on total c'est la réalité que te no ba no boye po na boye biloma ba bongo so ki babi ke je mo bo na ndimi te ke 20 minutes ko saba je po ba to ba bunda na orchestre no ka ba sangana ba ve yanki bazate ba bunda fort na ba kini yo
babundaka fort parce que ceux qui viennent dans ça j'ai deux dessus on est comme ba bêtise a ça na ngote je me souviens bio Vincent n'a postulé net kara pour ça peut lobby peut-être comme un gouverneur ceux qui président yango esenga fa tête ça makasi nde badie enfin que banini moi makambo za isusu ya matana bandenge moko eza ba 20 ans ndo mona ya ba pa mususu na ba Afrika na Congo na biso batu mususu ba yiba onte me 20 ans ba yibi eza pasi pa lukaka va mutu po aboma mutu ne na orchestre eza pasi 20 ans ba yibi so tuni me batu batemia ndo tuna ye oyebi wera biso ku na Congo te na biso me pouvoir ce ko ya koti politique net keza bon wana na ebité wana pena en tout cas franchement na ko loba trop te pour na idée na honte wana ezo dépendre peut-être na oyo mo yebi ni na osala nga souvent mi lo na bika ke ba 21 ba da ba majorité plurielle blou mo ba bongo donc pour ça la propagande pour na mamu na eza na petit poussière pour ba vient biso ba pacho panda ba 21 ba sala ba promotion ba propagande de lo ba pacho panda vraiment honorable pacho panda bon pourquoi pas y européen mais ça ma politique ba kota rango ça dit so mo muto tali pena na mama na ba idée mo funa sala na mboko na ninga na lo ba makambo boyo ekosunga pe mboka otali ke na mama mpona sala ngo esenga nini otie mutu na politique peut-être ça ba idée na mo boyo wana zo dépendre na ye moko nde ngo asa salike a postulé wana naza pena na idée te ba ngami mindule artiste Rolls j'aimerais qu'avant de développer ma bien likamboyo olanda no image oyo parce que image oyo ezalaki ma au sein des cathédrales de Notre-Dame olanda no image oyo comme ça après imaginer dans toutes nos questions sur yango. J'espère qu'on l'a dit image. Merci beaucoup, mon caméraman le plus incontesté, puis à Mbemba, dans Montréal. Il y a bien que Montréal parce qu'il y a Simbi Maramino sur Batama sur ma caméra. Dans sens où un peu dans Montréal, dans le cadre pas réel de Madrid. Des gars. Donc j'espère qu'on l'a dit image Johanna Rolls Niance. Ouais, Nanandi. Parce que par rapport à l'attitude de Sankara de Kunta, na marambo faire à l'obaki, na évité impression que ça. Nathalie kota image wana mona dake moni muto aza cher pano so akei etika moi souci mon beau donc mon laksa ipena ke ana souci ya mutu na yene ngaki donc a raisonner ba temps ou ba passer ba mi balé ba voyager trop ba balé ba voyager mingi Sankara de Kunta na dete en kipui wa bazara ko ba sac à main à 20 ans so azo raisonner par rapport à mwana mutu zaki na ye entayi wana pena sko na kacha ya cercueil banine donc et puis ça peut n'a pas biso kutu za ne trop te meto tant moni cercueil et ça biso pas bon siko yeba tondo vaginer ba Canada ba États-Unis ba Europe bidomant bon faut ça na souci ça n'a rien à voir na makambo wana msusu wana makambo msusu babi Sankara de Kunta zo mael Sankara de Kunta il faut zo mael na makambo ele kao ya zo mael tellement abina zo mael asala siko fort neti pona ngasa le fort akutana na muto apesi makambo wana averti bon bloko wana pour apesi maele ngwa bana esiko par rapport ya faire rigole na faire rigole bango ta Jésus de Niance na tant comme on a été zo ba muto kasi ti on a mis voilà boy partout moi ra yebe kuna mo genre papa Jésus de Niance na tant comme on a été muto yambo wana na problème na mutu na nga on prend nga tanga ba to solo basala mamba solo Jésus de Niance ba on est tout tanga comprendre bleu manding mana ouais Rolls Niance maestro sensei autrement dit j'espère que tu solo no maman moulai c'est en matanga ADT à Kimpu ndenge et uti oleka et puis na maramnyo ske le kai wana na bike ba poto baza derrière au sepela na mam auto chobeta na mondenge ya mukuse maintenant j'aimerais que tu beta be moi solo na muke o ayo moko et on déjà ma base parce que o ayo monde yango za vraiment base na bike la fois passé c'est que on préparer des albums qui s'intitule Banzel et puis au lancer peu wanini moi ba message na on ba fan na on so ba to balandaka na ebité miko pe samelio nini yo baxila bon lisusu pona o esa concernant parcours na yo moko ba fan na ko ebisa bango we ngale on a sire bon kana disque na nga na me na bonga ni ba tema sika
o bato bakima mingi koyemba nga na yembi yango mingi yango batema sika de yango na ngaka biso kopeta kosalasala biloko yango te mpo moto akoyoka pecho wana malida bien ake nango mpa luki baparoline mo bakala bangaba badeveloppe bake comprendre donc mingi na kopesa nde mo bamélodie moko boye eza ya plus donc biso kutu nde ya boye ezaka déjà mawa tolata yango na nzoto donc na kopesa bango makambo ya sika batema sika oyo na bayoka te esala bango bien bakopesa kaka nde chance ntango ebima mpona mwa moto azela yango aza te de te bato bazela yango te bazela mpe kaka te ngai so nabimisi nde nayebisa bango en tout cas nabimisi bongo na ngai boyoka biloma nde wana ntango tobana promo bato bakolanda nayebi ke bato oyo bakolanda yango bakosepela mpo tozalaka deya na bato oyo bazalaka deja batindikaka mouvement bamonaka bango nde ezalaka bama tozalaka na bango soda makasi neti bakelken kele ya bacoach molai ya rai ya Michael Panzo moto moko bien moluba tozalaka na bango Nico Boy le tout puissant masa na ngai ye pena le tout puissant tozalaka na bango boss Patun Chassa ye pena nde bangamba le Covodor ça dit swag mbongo vitesse makambo tout aza nango donc bango to baye bango tunde kenela donc Patrick Mbouya Pat 5 Patrick Mbouya Pat 5 depuis États-Unis tant maman na kebongo maman funa mona maman Juvenal Mboula papa social Juvenal Mboula papa social autrement dit jeune homme en couleur ça dit tant tangi Juvenal Mboula vraiment na Yesus na telemiga likolo pona ali po Juvenal Mboula na telemi likolo na pesi na telemiga likolo président Cepelas New Jack ndé ngo telemi du likolo na tieta nani wana Juvenal Mboula tout en a au Cepela mais ngala hotel malikolo te hotel malikolo te c'est pour ça makasi kota yende fa telemi sanga likolo Juvenal Mboula J couleur jeune homme en couleur autrement dit deux new ligue de jeunes papa social talaka BBM bravo kanga munoko wana kanga munoko wana pona yebike mondo taliboye na yebike abenga nga pena fakanga malitoi so kanga munoko ayo ka suba information te atel misanga nde likolo bon telemisa likolo aza posa telema likolo po boy na sie ba oyiba likolo ka nde makambo nde on a banaye na saka likolo nakena président Cepelas New Jack yepe apartika bakuna yeku depuis kinya ando solne koleka wester biloma wande ngwana masa na ngai trésor ngimbi jogo gauche magique na moni mamoko tekla songa mbeli jamais babita likofi yes côté mon balde pas social ye ma social biloma wande ngwana gesh américain ya mwindo ya mikolo yo mwana mwa mwindo a États-Unis ya mikolo yo mambo Niger le pire en France Landrine Nguta Land maman na Jérémy il peut partir à France et puis on bosse en télé boss c'est pas une chasse autrement dit Covodor bah mort na moni mort mère Mariam le tout puissant il est pas à la rana pas une chasse ouais puis l'autre benga adoration bilora kati et pourquoi pas na bana banga moyo tout dans le monde entier bah bi que mais c'est na bon moi na qui sien suyer pour jamais na trahira ma belle ne tombera jamais attaque ba vena biso misu ba boya okende nini ba ningo tsa biso ba pointe mais biso to battre to bunda ti to koma bilo mwa wande mwana vena ngai meka masimbo baza banyama toujours ne tombera jamais vena ngai aimer masimbo vena ngai emakumbu ya parler wana bina via parler Masrid ba petit toi parler ba medi ba falon mbula félicitation na bosani na falon mbula félicitation ça dit que défense na de kitoko wapi biso boye totangisaka pe bato ba pena na bagage bilo mwande mwana pona okende de obelete na moni mamako pia mbemba mtasimbi biso na kama ça dit machine pia mbemba malgré ngotanga komba te mais si ba cameraman congolaise doublement nding mana na tangi Joshua yoka no goûter on va dans rage yoka no na ko banila on peut pas faux mais si ya cameraman congolais on a bien nganga les cameraman incontesté ok pour na tanga ko mbona les cameraman contesté doublement nding mana na moni so on est pas on est pe migolo abungi na ebité soki juste zanini ne so bien na ebike rôle signalement c'est bateau azana posa bete mo libanga na kati ya disque o ba posa bete mo nzemba mobimba pe ba yemba na ebito ki opesa pe mo numéro de téléphone comme ça o ba posa contacter pe ozo facilement net numéro contact c'est ali plus 243 89 77 70 250 plus 243
89 77 70 250 donc oyo aza na mposa bayemba ye nde ya olinga numéro yango wana libanga ndenge oyo olingelaka eza teke bakati yango sadi nde ezoyoka bien bravo l'artiste autrement dit fort famefa 2.5 donc tobuya ko bongo toyimbo mpe ndenge wana suka na profiter na saluer mpe na bato na yiki bato ebele ntango na opesa mbote oyo baoloba susu apesi sundaki ngandi dadi mola napesi ye mbote nasepelaka ne fort po porte parole mo ya propre ya soin asalaka mpenaka sadi so aye tv mayele nde pene aoloba nasepelaka ne pena fort napesi ye mbote esika azali na ye moko mpe la pulga autrement dit héritier watanabe moto na tembe papa na héritier ana napesi ye mbote esika azali na mouvement mobimba diego milito mutu na ngai ya ntongo makasi asololaka bien nalela bango fort esali bien kitoko vraiment Rolls Niance wana to libéré na biso na moyen net nyonso de lobami te nalobika oyo tuninga vraiment oyo bakisa na part na yo mo pona pesa oka miko bakisa na oyo bakisa na part na ngai sadi ezalaki bato botika lokanisa babuli po bokoma babula mikate okomprendre liliko mo boye salama na ndenge nango bino bomo calculer ngo ke boye po esami boye po aseke boye trop de babul keba okota fulwa yango na kaka suka. Merci Rolls Niance, on a to libéré na biso, tu vu que moi nzela moulai after matanga boy na vu que l'artiste bala moi nzela moulai. Là je signale que nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. C'était l'artiste Rolls Niance maestro Rolls na bengio lisusu, na bengio ngamoro, na tuno na bengio pa na tuno so yito kendego. Toendo côté tout kela na terme so ki. Ndeto za boy na. Osiete la wa. Ndeto za boy tema to si matanga to ke sieta. Parce que c'est des gens malgré tout temps moi tout temps comme on les a été pour solité donc tellement solité tout temps à té et puis on a profité on a moni président Mike Tonene na partie ya Canada et puis on a moni président Mike le mami na Jobu il y a ba mère ba fan na double clic na ba les fans tout parler toujours na ebike match ça bien ouais. C'est que tokos. En tout cas, on a l'endroit malem, on a vraiment Rolls Niance. Si place toko sieta, n'engage le papa chéri toko sieta. Je te calcule pas, on a papa chéri je te bloque donc ça dit, so ka yozo landa maamna biso na n'engage ko sa ngoso na n'engage nini, je te bloque. Balobi que moi batumo be balinga ba attaquer vous à BBM bravo na bulka ki bali ba pesa ngai belé na grippe belé na rime pona na ko caractère ko simba miko na panzela rabino information ndenge na sala tout le temps mais ba ko quitter parce que nkolo azali kolo nyoso asungi ke voye fongwa manango yo bomoni after ka matanga to betimba mo eloko boye na cadre ka ko fongola vraiment jeune ndenge bolinga vraiment masolo na bino ekendele ouais vraiment ça qui na moko ya batuna ngai moko ya artiste ya Congo Kinshasa moko ya artiste ya Afrique si je peux dire même ya monde pourquoi pas donc Rolls Niance sensei maestro to solnera masonio sonde bomoni wana et outi kitoko makasi et moi-même votre humble serviteur votre BBM bravo le premier artiste à la presse congolaise de to mesano la bino information to lembaraté bino za wana pa ko commenter kana ndenga bien vous za wana pa on peut ça encouragement et puis le numéro auto chance wana ezalaka inertité ben numéro to tia sur la opérationnel to tia ngonde vraiment pona et ça la makambo to tia ngo pa bobenga ka bozora BBM bravo bozora paté mouya depuis state il y a plus de 243 de BBM bravo bosola BBM bravo moi si gestion conseil moi mamna bino nde bolobara wana sunga pe biso parce que muta koka nyoso zala te tu vas se compléter quand on se complète ça se fait la paix moi complément à bino et ça la bien pour que tu améliorer comme ça na bino là je pars directement à remercier ba onyo so ngandeka na banda abonné bandelti na suka malgré ba la so belete malgré ba la so belete na boka na ngai su bango belé penate mais mon ndambo wana na zala na bango na roboka bango na ba te belé makasi mais na boka ndeba o ba sololaka mais nga naza batu belé pena na nga dégâts mais baka te donc il a ba te belé pena mais maboko zombi nde pi embe maloba ngamo benga ba baka tinda kankokolo baka tinda kankokolo moko non donc dégâts là je pars directement na moni vraiment mon vieux Willy Lukanga Easy Cargo baron vraiment dans la carte de state sur la dégâts il est vraiment so lingi ba bloqué uta kine mata state ya state qui takine
contacter mon vieux Willy Lokanga Easy Cargo. Hein? Na kati ya state wana ra place vandi banini mukolo masolo oya Congo America TV. Patrick Mbuya Pat 5 le numéro 1 de la chaîne Congo America TV. Pat 5 les Mobutu de la presse ninga linga vraiment ba benga penene ala na maman mwana divine meke na moni sous mon ami cher Henri Mundele depuis la France malgré mikolo to coaché vraiment teme na bike na mikolo koya to patché na biso Naomi Levande ma petite sœur propre au mbongo Gillette kapa en 4 cheveux atinda 60 €. Ya bongo ba mingi te Naomi Levande moi c'est Jimmy Levande donc ça dire yo vraiment qui toko mikolo pe eza nzele moko azo sa la joie hein azo sa la joie muzesi hein la joie muzesi donc ya za panja Soudaf nzele moko sa la joie hein puis même bazo ka na beti hein oh et uti ngo te soki wapi somba na na Congo parce que batu ba kanisa ke hote soki nani nga boaka ki o nini rien au moins nyonso puis même je signale que nyonso mobimba nanga et uti ngo pa ité Congo ka epéame na nga na Congo donc mobimba nyonso ba Dior ba Nike hein donc ba lambo betami na ndenge sko habillement et uti nga na Congo donc uti ngo nulle part wana ma nga bien na bien parce que tu as battu belé na machine wana mais batinda ka ba honte et belé na Dubaï batinda rate et belé donc pas le bamba nga passe Rolls Royce na ko tso sumo muke mama munanga ata mo nzembo o panzela sumo muke avant to kende pa na bi ko zelenga pa yo lela no mingi to ke manzela moko parce que au boya peut-être ngana kanga taxi au kanga fa to ka délégation ndenge kaka boyela ki tolongoli mo de batu mo wana nga pi ya memba les caméramens incontestés to profiter wana anini yebika jet de jeunes vraiment pour aujourd'hui j'espère que na pesi na bino dia au revoir parce que na loba pe moi trop mais on a boyi ka bangwana nde o basola na bosenga mutu mo na clôture na ye fils changu mo na kin mo asola bien o le bana poto tout fils changu mo na kin mo asola bien o le bana poto tout en tout cas Rolls Nuance na ozana pene na on kunga suka e kabwa na biso banini Patrick Mbuya ndenge no yemba eske zo sala yo elengi ndenge pena vandele eske zo yo ka sentiment ye yango nalingi yo lala papa nga moko na yemela yo rumba oya ba bébé fais dodo Pat 5 fais dodo na Congo America etozo chache fais dodo fais dodo Pobuta lelo yo ngana kolala te bibi eme bravo ngana konimba te ngana kolala te fais dodo Michael mami ye na jobu ye motema bafana double click oh le boss partout nchasa ya Mariam Kotadia Souka. Vraiment, pour aujourd'hui, nous vous disons bye et au prochain numéro.